Histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de prendre leur garde. De prendre leur garde. Je l'ai fait pour. Ye pasteur alobaki mwana zokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambo te par rapport ya makambo oyo ozolobaki mwana zokosa. Pourquoi ozotindela biso ba avocat? Par rapport à la situation ya mwana aza déjà sali moyen à que de classe à continuer ma étude na yenga bana okende ezate mwana na biso a baby famille na biso lokumu nyonso ekei donc si connaît toza boye moyen ya kosala autrement ezate toza kosenga vraiment mama Olive so oza kolanda makambo oyo mama Denise ba autorité nyonso ba mama nyonso boza la nsima na biso yango toza kosenga vraiment bosala quelque chose loko ezosala nga pasi réputation ya mwana nga naza na besoin na souvenir bomo ya mwana nga mbongo esilaka ebongo mwana soki akufi basomba ya mwana te mwana soki baatake epa babandi basomba ya mwana te nakolisi bana nga na mbongo ya Moïse te naza na besoin ya mbongo wana te batia mwana nga en sécurité yango naosenga bakonzi ya mboka mwana nga aza en sécurité atika kotindela biso baavoka na ye wana mpo baya kopesa biso mbongo oyo basala mwana akosa. Ornella cosmétique, babiso aux besoin aux un teint uniforme. Barisi baza monsieur le journaliste, bon mon atteint na ngai. Aux besoin d'un teint uniforme. Maman, papa, leki, tantine, ndeko nyonso partout dans le monde. Ornella cosmétique est situé à Paris. Ils ont la maman futa moko approprié pour na ba poya. Couleur nyonso. Aux la mwindu, aux la pembe, aux la mutuzakina ba tampo, ba tache, ba ride. Et longi déjà cancer et bêta on a choco banagi choco on go tika na choco bengaka numéro na bango za affiché wana Ornella cosmétique azana kata Paris asala rappela ba make-up ya ba fille moi sur nga rocha ba crayon rocha ba rouge à lèvres et ba couleur nion surtout make-up ya kitoko ba soin de visage ya bien bengaka Ornella cosmétique madame Ornella azana pona ba soin abino botala quelques images et puis quelques précisions oh yemoko madame Ornella a relax abino c'est parti play. Coucou, salut à tous. Moi c'est Ornella, je viens pour vous présenter mes produits make-up et tout ce qui est soin de beauté, voilà. J'ai des bases de maquillage. On a des fonds de teint de toute incarnation. On a des concealers, des correcteurs. On a des highlighters. On a des fards à paupières. Des palettes de fards à paupières de plusieurs teintes, de plusieurs couleurs en fait. Et tout. On a des poudres compactes. On a des rouges à lèvres mat. De plusieurs couleurs, notamment celles que je porte sur moi. Vraiment des très bons rouges à lèvres. Très chaude, qui pigmente bien, qui tient bien toute la journée. Voilà. On a des sprays de finition. On retrouve également des blenders. On a des fards à paupières toujours, de très bonne qualité. Toujours. On retrouve aussi des chiffons. On a des chiffons de maquillage. Et tout. On a des eyeliners et des gels des sourcils. Donc voilà. Je vous invite vraiment nombreux à passer vos commandes. N'hésitez pas. Pour tout contact, c'est au 06 05 99 07 72. N'hésitez pas à passer vos commandes. N'hésitez pas à téléphoner pour avoir plus de précision. J'ai plusieurs produits et notamment là, je ne peux pas tout déballer parce qu'ils sont déjà dans les cartons et tout. Donc vraiment, je vous présente les nécessaires. Il y a des lingettes, des démaquillants. Il y a vraiment plusieurs produits que vous pouvez retrouver. N'hésitez pas à passer des commandes et n'hésitez pas à téléphoner pour plus de renseignements. Je vous remercie et à très bientôt. Bye. Moutapembe Moutouamwindu, Barezi Baza, monsieur le journaliste. Moutounion sous a besoin d'un atteint uniforme. Pour ceux qui tiennent, aux amabe, aux amabe, cancer, baride, namisapi, couleur yakitoko, ezate, batba wanda, autant en anzela, batba wanda, la yote. Madame Ria Nakata à Londres,
meme bino solution eza ba mafuta oyo asali eza na base ya naturel ba mafuta oyo te o ba hydroquinone o ba nini mafuta eza ba sali on ba nzete ba sali on ba fruits ya kitoko mafuta eza naturellement ce que na pona yo e robimisa o nimbuma e robimisa o ni bouton et robimisa o ni ride et robimisa o ni batache ni batampo donc muto rotalanga ngamo déjà na bandai mafuta wana madame Ria azana Londres bota tena ngane komi mkolo na kin mais tena ngeso kwa mais pour nini solution est nulle part ailleurs madame Ria yo muto tala biso na Kinshasa za besoin ya mafuta utaka libanda ya mboka et ya awa bobenga ka numéro ya madame Ria yango wana eko circuler kalate ye aro tindela bino boye bandeng bo sala po mafuta comme la place nyoso zali arana Londres mais partout dans le monde aux a besoin de mafuta na ye benga numéro na ye e kokoma ye penza beaucoup plus yo motala te ya madame Ria bomona ndenge ye moko na couleur moko surtout bato pembe o ngai penza pembe na ngai komi ko beba o nga pembe na nga solution ko bato pembe bola na bino pongi po solution monani de so ko chela biso image ya madame Ria et puis numéro neza affiché wana bobenga ye pona loposo na bino mafuta na base naturelle. C'est parti, play. Beauté, oisa Brand Cosmetic UK, oisa produit en toto et long la rabatache. Sopeling cosa na thème ko ya bien ya propre, oisa produit na ya kosala. Oyo eza pour la maboko pour la batache, ya makolope, ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en toto. Donc, ce que vous intéressé, vous continuez de ce message na WhatsApp. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire. C'est une histoire qui demande à toutes les femmes d'être fortes. C'est une histoire qui peut, je sais pas, c'est une histoire qui m'a vraiment dérangée. Je dirais à toutes les femmes de faire, de prendre leur garde, de prendre leur garde. Je l'ai fait pour sauver les âmes. Je l'ai fait pour sauver les hommes. C'est pas pour les détruire. Ça, je répète, c'est pas pour les détruire. Et je veux qu'on me sécurise. C'est tout ce que je demande. Moi, à vivre. Elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari. Mais à notre grande surprise, vidéo na ebimi pendant que bango bazo koya pour négocier, puisque la négociation n'a pas abouti, ba lancer vidéo na pour détruire totalement ma fille. Olobanine pasteur à tout à l'heure ce net moment, qu'est-ce que tu peux le dire et na bande de Si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? Ye pasteur alobaki mwana azokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambo te par rapport ya makambo oyo ozolobaki mwana azokosa. Pourquoi ozotindela biso ba avocat? Mwana donc aza vraiment traumatisé. Na nyonso akendaka classe te musala okende te do mwana aza kaka basusi na kati ya ndako parce que azoloba vérité. Bango balingi vérité te balingi ba étouffer vérité. Ya ona osinga na mama Olive na ba mama bazotala makambo ba mama Olive, mama Denise, mama Amida botelema na likambo ba kobimisa te et bato baza kobimisa. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas se permettre de faire
ya kosala babiloko wana baza kosala. Donc toza kosenga par rapport à situation ya mwana aza déjà sali moyen akende classe a continuer ba étude na ye ndenge bana okende eza te moyen kende musala eza te et même déplacement na ye komi pasi mwana komi vraiment retiré aza enfermé na ndako avec toutes les menaces qui eza koleka par-ci par-là. Donc nous sommes mal à l'aise. Toza kosenga na bakonzi oyo bazali baoki kosala quelque chose pour ya koappuyer biso pour ya koappuyer mwana par rapport à violence faite à la femme. Mwana na biso a baby famille na biso lokumu nyonso ekei. Donc sikoyo ndenge toza boye moyen ya kosala autrement ezati toza kosenga vraiment mama Olive soki oza kolanda makambo oyo mama Denise baautorité nyonso bamama nyonso bozala nsima na biso yango toza kosenga vraiment bosala quelque chose po ya lokumu ya mwana lokumu pe ya bamama. Voilà. Nalingi nazonga mama moke epai ya mama na biso mama est-ce que mama Kapinga mama Rachel Kapinga est-ce que ozwaka temps obandaki kozwa temps ya kosola na mwana to mpo ozwaka temps ya kosola na mwana na yo oyeba en fait asalaka nini pendant la journée parce que nayebi mwana mwasi asololaka na mama ya mobali asololaka na papa est-ce que mama Rachel azalaki mama responsable ya kosololaka na mwana ayeba en fait mwana asalaka nini mibali nini azalaka na bango atamusaka vi na ye ndenge nini ko vraiment mpona mwana na ngai azalaka mpenza mwana moko azalaka mobulu te mwana moko très calme soki alamuki na ntongo akende asokoli ake classe ere église ekoki ake église o bamibali boyeboye en tout cas nayebi te naza surpris bon nayebi te naye komona bavideo na nsima ya bamakambo mabe oyo bakomeli bamisusu kutu baza kokomela mwana kofinga babilo moko esalinga na sutuki nayebaki meme pake esalinga kutu donc esala yenga bien te en tant que mwasi bakokai vraiment kosalir mwana modele wana te atake ye aza na mbongo ebele ata soki aza ndenge nini akokaki kosala biloko wana te en tout cas nga vraiment nazalaki vraiment surpris mpo nayebaki te kosolola na mwana avant auparavant ezosolola na mwana parce que mwana alongoli asa alongoli bazemi asali baavortement mama oyebi te est-ce que ozwaka ta kosolola mibali bandaki koya luke na ndako to mpe bandaki kose passe comment relate biso na histoire mama responsable azalaka ndeni na mwana ya mwasi nga nasolola na mwana na ngai nasolola na ye nabenda ye nakomisa ye mpenza pembeni na nga tosolola na ye oyo baavortement nga nazoyoka na nsima nayebi te atikala vraiment koyebisa nga yango te après des années nayebi yango te aye koyebisa nga lere baproblème oyo nyonso eye kobima mais mobali oyo nga na bandaki komona ezali kaka Christian wana azana Christian ayaki ke aza fiancé na ye alingaka abima officiellement après heure moko boye papa na ye kutu nde moto aboyaki na ye aboyi par rapport ya comportement ya Christian kaka le même aveni camarade Eliane bazali kotambola na ye Christian abimi na ye aussi longtemps yo ozosenga mariage epa mwasi na yo omoni camarade ne obimi na ye omoni oyo obimi na ye ka na aveni moko akotisi ba désordre camarade na ye na Eliane bazali koyokana te bon à partir wana tomoni ke aza na sérieux te moyen azwa mwana na biso eza te papa na bango aboyaki mpenza ye abandi kobondela me kaka Christian nde namonaki wana. Siko maman, une petite question bino bozoloba ke batie bavideo ya mwana bapublie mwana na bino bavideo na ye nani akopublie ekomaki mpe donc epa bato wana ndenge bon le azokende église ake église asambeli akoti ba réunion na bango nayebi ke après église bakota ba réunion na bango ya ba membre na bango ndenge basengage na église mais na nsima ya makambo wana nayebi te ke makambo bolingo na pasteur ezalaki nga naye komona ngo na nsima le ese eyindi boye nde naye koyeba ke bazalaki na relation na pasteur nga mpe nasambelaka kuna oui nga nasambelaka kuna nazokende lisusu te nazalaki wana dimanche passé le pasteur azosala bapresse na ye nde nayoka ye makambo yango. Voilà, nazolingana tuna question oyo et pas papa. Et si nous voulons avoir des éclaircissements, nous devons éclairer l'opinion, nous devons aider bato bakozali baku ya kolanda émission oyo papa.
vous êtes un papa responsable. C'est votre fille. Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr, Yamakambo, au moins na bino azokolobana o ezokoleka na internet? Connaissant ma fille, nayebi que makambo ce monde naza koloba exact parce que ma fille m'a gardé cette vérité là jusqu'à ce jour. Tant makambo est grave, n'a forcé à l'obélanga vérité. C'est pourquoi elle m'a dit, ma fille n'a jamais eu l'habitude de mentir. Si elle dit ça, c'est que c'est vrai. Et en plus, vidéo on a tinenge baye ko legisangwana. Déclaration c'est clair, elle a envoyé cette vidéo à une seule personne qui est supposée être son amour, son mari. Mais à notre grande surprise, vidéo a ébimi pendant que Bango Bazo Koya pour négocier, puisque la négociation n'a pas abouti, lancer vidéo pour détruire totalement ma fille. La négociation, j'allais dire, n'a pas abouti. Et c'est un peu de nous expliquer la négociation. Est-ce qu'il y avait des gens qui sont venus ici pour chercher à négocier ou ils ont Il y a des gens qui sont venus au nom du pasteur pour négocier, pour que cette histoire se termine à l'amiable, pour garder l'image du pasteur et garder l'image de la famille. Mais ces négociations n'ont pas abouti parce qu'il y a eu des exigences comme quoi notre fille devrait se dédire pour des choses qui sont vraies. Et qu'on fasse une vidéo. Nous, on ne pouvait pas aller jusqu'à ce point-là. Faire une vidéo et finalement l'avenir de notre fille. Toute sa carrière est foutue et elle ne peut pas se permettre pour une somme quelconque salir sa réputation, gâcher son avenir parce qu'on voudrait sauvegarder l'image du pasteur. Et la vidéo, pour Alobani, tout ça, je ne sais pas. Pour se dédire de tout ce qui se passe, tout pour dire le contraire de ce qui est vrai. C'est un peu ça. Voilà. Et papa, tu as dit que Sima, quand on a dit besoin qui sango yango ya mwana, besoin qu'on comment d'abord relater biso et bien vous avez parents peut-être réseaux sociaux beaucoup raté. Comment boya cause un message ya mwana na bino qui na réseaux sociaux a un problème na mutu kingandi. C'était d'abord comment relater biso. Les réseaux sociaux Tokotaka, c'est vrai, mais Tokotaka quelquefois, nous avons des amis, des familles par-ci par-là. Et là, on a ceux qui on est alerté. On a des appels par-ci par-là et puis si moi, curiosité à Gotal, mais effectivement, c'est ça. Et puis on a demandé à notre fille, elle nous a raconté toute la vérité. Ça nous a surpris. Et c'est un homme de Dieu qui peut faire ça ou c'est comment? C'est ça le choc. Parce que moi, ma fille, je l'ai éduquée catholique. Elle a eu son baptême chez les catholiques. Le fait de déménager des invitations des églises de réveil, elle s'est retrouvée aux cités Bethel. Et dès là, tout ce qui se passe, ce n'est pas normal et ce n'est pas honorable. Voilà. Olobanine, pasteur Azota, alors c'est net moment. Qu'est-ce que tu peux le dire? Si le pasteur pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé, tout homme est faillible. S'il pouvait avoir le courage de dire qu'il est tombé et qu'il demande pardon, ça pourrait encore être mieux que de dire que l'enfant a menti. L'enfant peut mentir sur base de quoi? L'enfant peut mentir sur base de quoi, je me demande. Parce qu'il y a de preuves. C'est un peu ça. Maman, qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport au papa Lobité? Ngana lobi boy. Bango ba loba, ye pasteur a loba ki mwana zokosa. Soki yo yebi yo pasteur yo yebi likambuté par rapport ya makambo oyo zo loba ki mwana zokosa. Pourquoi zotindela biso ba avocat? Otinda ba avocat na yo pourquoi po ba ya kopesa biso mbongo po mwana aloba lokuta. So yebi keza ya soloté. Il fallait que vanda na onye. Yo siko telemi obandi koloba biloba loba na ba télévision na ba nini aussi longtemps zotindela biso ba avocat aw. Est-ce que vous avez avocat? Oui, na yebi avocat na solo na avocat. Moyen atanga kombo avocat ezate. Naza numéro na ye naza ba carte na ye nyonso. Eza atika ki yango pa na biso. Donc voilà, ceux qui la somme qui consistante ndenge bondo ekolinga bonga bosona mino bien et surtout que eloko ya péché bien par rapport à la vidéo ndenge la baki bosa la vidéo ya pardon yango nde bino boboy to ceux qui pena bosona na bino kimia sans vidéo bonga bosona mino $10,000 on a to loba papa omoninga nde naza
nazala na somo mbongo te ngai eloko ezosala nga pasi réputation ya mwana nga ngai naza na besoin na souvenir de bomo ya mwana nga mbongo esilaka ebongo mwana soki akufi basomba mwana te mwana soki baatake epa babandi basomba mwana te nakolisi bana nga na mbongo ya Moïse te naza na besoin ya mbongo wana te batia mwana nga en sécurité yango naosenga bakonzi ya mboka mwana nga aza en sécurité atika kotindela biso baavoka na ye wana mpo baya kopesa biso mbongo oyo basala mwana akosa mpona nini akokosa. Papa, vous avez eu le temps d'aller comment na bakonzi ya mboka to pe justice ya mboka mpona kosola likambo etali mwana na bino ya mwasi et surtout que aza mwana liboso aza mwana ngai ya liboso tozalaki tokutanaki déjà na bainstance supérieure mais jusque là tomoni ke makambo ezaka kobouge nanu te yango toza kosensibiliser susu Maman Olive, Maman Denise, présidente de la République, qui bat la biso likambo. Certainement, baza déjà saisi dans makambo, bazo yoka par-ci par-là. Peut-être les parents va se prononcer quitter, baza mon appel le les hommes makambo solote, mais nous vous disons que nous sommes en insécurité. Et puis, honneur n'a à venir à moi, Nabiso Isaiah Beba. On ne sait pas si vraiment elle peut encore évoluer dans ces pays. Et puis, quelle garantie vous allez continuer à vivre en paix ici. Et en gros, c'est vraiment bakonzi balandela biso likambo yo po tozala na kimia. Voilà, si je te comprends bien, oui, c'est sûr que le dossier est un peu étouffé, ou comment, ou konzambo, quand on a janvier, nous, suis tenté à comme il faut, bien comment. Na lobby te que dossier est étouffé, mais na ali ronga na zomona le rôle est vraiment évolué parce que bakaya boye. Je crois que déjà on pouvait déjà avoir les premiers échos, mais tous au monde ils ont qui ya kimia yango na to sengi vraiment ba konzibate la biso likambo plus maman maman Denise, maman Olive bate la biso likambo maman Mabunda ba s'impliquer na makambo maman Amida pe ba s'impliquer na makambo ya mwana na biso. Voilà. Ni d'abord on peut numéro de téléphone yo bande ba obenga pour que ba so ngape na yamba wana ni monsieur solo ba olinga ba précision aussi ba détail et aussi on peut ba kolinga ba aider bino par rapport à ces dossiers baza prêt baza pe wana on peut ce numéro de téléphone. Numéro na téléphone est 090 67 69 929. Vous commencez par le préfixe. Plus 00 243 90 67 69 929. Voilà, Bisoto Salaga Moussala na Biso, je suis beaucoup plus pour ma maman. J'aime bien protéger le maman. Mon papa me disait toujours, papa nanga yepsanga toujours, il faut savoir protéger la femme. Et on peut moni makamba maman na lingoté les mamans mini. Maman, s'il faut le loko lancer message, oyo bino bobenge li biso awa. Pour bandeko nyoso ba Holanda bino na ba chaîne oyo bayoka et cause à la message ani. Message au ngana nazana mpona ba maman ya biso ba maman pona par rapport ya ba vidéo ndenge ba saluer mwana yango nazo senga nazana besoin ya sécurité makasi vraiment pona ba ya biso na ndako na biso pona mwana donc aza vraiment traumatisé na nyonso akendaka classe te musala okende te donc mwana aza kaka basusi na kati ya ndako parce que azoloba vérité bango balingi vérité te balingi baétouffe vérité yango na osenga na mama Olive na bamama bazotala makambo ya bamama mama Olive mama Denise mama Amida botelema na likambo bamama na ngai oyo eza kosalure bamama nyonso ya RDC mama yango nazosenga bamama nyonso botia biso na sécurité po toza vraiment na insécurité moko kote na biso partout tozotambola mpona makambo ya mwana na ngai vraiment bamama nasengi bino vraiment bokitisa mtembo boza na bana pe ya basi bakoki pe kozwa makambo lokola ya ngai donc mwana vraiment yango nasengi bino botia biso vraiment na sécurité awa toza vraiment na insécurité bozwa likambo oyo boconsidere yango vraiment po ezosala pasi na motema komona makambo modèle oyo yango nasengi bino boza bamama lokola ngai mama botelemela likambo vraiment.
merci beaucoup. Je dis un grand merci à une grande dame, Bibiche, depuis l'Afrique du Sud. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Nana Lelo parce que Bozo Sala qui biso to continuer ko sala musala na biso. Merci beaucoup na bandeko nyonso ba Zolanda biso. Na kanti ba question ezala ki ya biso ba mituna eza ya bango. Tozo ya aka juste pour ne pas tozo acquiser mutute. Nous faisons rien que notre travail. Tozo la ne la principe ya Odon Sengeli. Ba bengi toye to sali élément na biso to lekisi yango to déformer le côté to bâtissité par rapport ya ba réalité oyo ezobima biso tozo linga to kabona awa na famille Ivipan ce qui cause la na dernier mot dernière parole enfin que to kabona na ba parents. Voilà, donc comme la souka, je crois bien papa. Donc disons parents ya ndeko na biso Eliane Kitoko balobi oni surtout esengi baloba et boteni biso vraiment rigueur te biso sali musala c'est notre travail on a fait oyo esengi tout ça là et maintenant tout tiki dossier na maboko ya parents bango mongo so ba yoka na sope ba kosala nini na ndeko na biso c'est que justice moko ekota likambo ya problème te ba mbote beleka na bandeko tout bozaki branché à ce moment pour Rolanda émission na bino et ba merci belé na bandeko na que likambo esala ki débat ya kosakana te ba polémique ebimaki ya mwa makasi mais nzamba fait que tous assemblés awana ba parents ya ndeko Eliane Kitoko et dans quelques heures aussi bon mona vidéo ya Eliane Kitoko to kosala na pe awana même plateau pour que tout soit na ye et surtout oyo boyokaki na ba bo mona ki na ba oyo pe ebimaki na kuzu lelo réalité ya makambo surtout ebima merci na bandeko surtout bolinga Ivipan mama Milinzemba motema tout souple Mbetolo et Biliv Muka Fondation, José Baïla JB Service, Agence Assir. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.